biso lingo kanga mutali bomaza bolumbu yoko longola bilamba te ba kanso mutali bomasika po yozana mo propre ke Jael show nzamba otala nga ba bing na batonga na tala route pour pas nous mamona ngala wa Nice kaka solo gaz solo anelo kabelo barati na ba ko finga no monotonie no zongela wana nga na vie na nga na mona yo pour ba bengi nga na ba bete amasono ba c'est ça betel sola bien ta ram ta manqué première dame le la show ba ma château rouge ba bimi ba ta kisha sa ba bimi ma finga si bien bo sala bo beta boulot bo sala bo vivre ou na chantage te bo le hypothèse bo sala alors nga na vie na nga le biso nga ina ya pa yo bozakina lekechu na beta ni masola sege na rojenga na kanta concert na kata concert musique beta ba master boybiti so na concert nga na no ganga po batu ba yoka na tonga rojena sege na kata concert BCBG na sala moti nga ina yo to monana na mona yo 3 fois na vie na nga ba konikezi na ba konikebe na ba na binote na mona na ba TikTok na mona yo 3 fois na vie na nga première fois bing sanga na ye mona vanda no ekite po olata mabe yo bengisi muto yebite otala ki na TV o bengisi aye akuto na kaleso na soutien ide no derrière ta tête tu as ça on pas muto sala ki simba ngara bonoti nga trop basité tana bimso mtantine ko futa na ngaboite na kimalanga imo rappela nga on na lisolo mfuso na téléphone pas fois na mona deuxième fois na mona yo na concert na biso na email soki ya mère Olive otobeta kana bovanda ka yo papinga Joroi esika Joroi pecho na ebi zala maele aeli biso maele na mission abanda ipa na ngisimbi te pa na so selere ya ozwa tisuka na mo bino mambo salary na TikTok ofinga e makamba buzoba obengela nga ngutu inédit to lo ba n'importe quoi na ozongisa te po bino bata ba registrement l'équipe nationale to so la nora ba ah bon ah bon pour bobino ba registre abatu yango na voice na ngati ngam tilora na voice na ngati ngam la pesa en confiance na so na ba président orchestre et tout ba masola ba kati ba yoka muti ba so na l'aise ngam ba registre ngati boza pe mutakala na ngati voilà na so ku 3 fois na monona bo fona so bana kitambo goche mascotte mutu na ngatongo na monona RTNC na vane na Joroi to solo la te dona so une fois la vie ya boy et puis na kima pour mon akona kaleso na soutien na sepela na ngati nando tona maka ko mwa poil belé na bona onde ba maibwe bota apeme la pompe ba kutuma bala na boya na kima lo point faut kutana na kaleso na soutien o bengi nga mutu mu solo la te pour nga ina na posa noti et puis to na yeba kana nga ba konikezi ngani na vina na mona na nene yate ntaki na TV petite na zombote na vina nga kaini mokonza mone 4 na vina nga just kavulu mutu nga ya ba kongo na mone defo la lekechu ozo bakeki ngala lekechu pire mutu to so na phone na mona une fois na vina nga to sele émission ya pale na mona na ngati na tali na TikTok voilà ngam to a joma tope to beta na scrap na mona to ba didinzita mona ba ken piana ba papa tu refi ba biaka na bino na mona to ba papi mboma ba nati lokole pour na bandite TV na sele ba 26 avant bino donc ba TV bolika na TV na yebi na bino tina mona bino te petite na la plus belle no Fivette Mayamba TV ouais métis Fivette na mona 2 fois Mayamba Fivette Mayamba na mona ite na yeba kana bino te na mona na ta bino kaka na ba télévision just enani mutu na nga fesa chilusi na mona 2 fois na mdo kuta bina bino trote taka just ka fulu na mona 2 fois prêtre na bino wana ebele ba saratola to kuta na 2 fois na mona na bino binati ngaba mamilela ba joka ba tuna ba visa kari ba tuna na mona trop ba bino na mona na bino ba Zoé Matoko le sénateur a vu ba tuna kuta na ba montre ba mwana ba Yves Pan ba tuna na mona to na vie ba mwana nous avons pas donc koko sina makambo te to kutana te to monana te to yebani to biseke na ngata mokoti finga Joroi inédit na fond palanga babiloko na ko sa monta Joroi ti to meki on susu bakangi ngai biga oyiba te va 42 pouces na libalo kota bakangi sio tina bondeli babimisa voilà donc to yebani te biso to beta ngai puis na kanti santi dans le loko saka
yango komi zoba bamere to batelemeli mpo yo kofinga ntango base biso ebeni na base te biso betaka proverbe etikali batiango na diske na miziki na diske batiango na batv batiango babina befugine na bataxi bambwa swimbwa bameliki na bibero bamutambo ekangi nzoko babetaka lisolo ya sapatu te pemena mutakata na lokolo bameliki na bibero balibela mama eponaka kitoko abebe te po pesa miliki biso betaka baplon eza na sagesse na intelligence yo moto baliba ma osala succès kaka roi satan batio na genèse tina apocalypse na bible mais bato balingako te bakomi tolingo te voilà donc jali soko kosi nanga makambo te nayebi na ngai yo ti première fois nakutano 3 fois première fois nakutana na yo obengisango oza na kaleso na soutien na kima nanga deuxième fois naye muno na bar na conseil na biso na roger na papi ngambi napesa oka mbote troisième fois na mono na beau-frère na biso kotie mascotte ya bana kitambo et puis j'ai une question mona na tunura na suka faut mkolo champignon comme ça ba champignon moto mona champignon quoi oyo tchaka na se wana na système et na croix Jésus oh na mona ndé croix moyibi manga Jésus respect pose la libabe ya wana quoi na tenga mabon et puis champignon makuti mabala kaka mais bebo ta sa pompe wa job we pino no fingile job no fingile allez petit c'est na nga yote to solo la te na tonga pe mutu panote do rebi vina ngati na mona 3 fois mais la sola mba moko et puis on se okima po ina kale sona suite parce que na mutu ebene mbali biso bongote allez maman chateau je batele melo ba congolais tu ba mère tu batele melo pote oyonga o batinda yo bakosi